Savon Médison 5 ça, savon. Basuba baselele. 5 ça, savon Médison 5 ça, savon. 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Sur le bureau, on a 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Sur le guidon. Savon Médison 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Tunga na tunga sur le guidon, on a notre savon. Savon Médison 5 ça, savon. Sur le guidon, on a notre savon. Sur le savon Médison. 5 ça, savon Médison 5 ça. Mama, allons, on va pas tirer pas mon. Savon Médison 5 ça, savon. Sur le guidon, on a notre tunga na tunga. Savon Médison 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon. Savon Médison 5 ça, savon.
D'accord, un samedi, hein? Merci.
d'accord. Comment ça va se dire aussi? Mais là, il va être pour la baron. Tu vas changer moi aussi. Il y a un comme ça, moi c'est. oyebiko nazofuna otambo na moka mwasi mpe na liengo yao azalala tata yango ata na kopesa mama bokile ekokokana kaka te ekokokana te masolo okobetanga mama na obetela bokile eza pareil eza ndenge moko te ata bokile okozala na ye bien kozala bien mais mama motoko oyo ande mosusu moyen te tamasinga bango kamwa totupe kuna yango mpe bajoka kuna eza pete oza na babonheur te différence ezaka po kuna misala ezali na pe niko bakosubango nasotanaaaki awa tosali naza na bana bazozana bango na bato balwabamubatoko babi nanga mozala eza te yo motali zoyotosokoyino bana bango na tongo ongolobi eza pe na misela bateloka ezokusuka yango wana d'accord bon c'est comme là on peut que bana on peut dire dans le fait comment on le kena c'est là va ah copine comment so bien de bloquer bala tekona muti mboka kusa ye bandi kolambela ye okamati ko kotela ye badila vie ko mo bawo na wasi ko te mako ko mako ko ba ko yo so tata no ne tsana la ndela kana ko ba bala ndela papa yo ho zala ka pe na ye ba ko mi ko kila ba ko 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 donc ata madali ya ki ina sa ko te maka azokaka ndeko kuti ekabibaika nakokura mo isakala haba yoko yebi yango mina yibiloka babisakala oyo yesa Zakada yoka. Beledi na kapele ndenge za kana yoka. Waka tabile za. Kono kakatu yoka kipata kana yoka. Mama tsiko na makaji. Na popele ate. Yoka ba yo. Kuna sana. Kuna na zaki. Bongo. Boyo ka ndo moto ka te. Sabo yoki. Mama pesa pena ba acho mo be ah na bila yo ngo be ona be ah sita pesa mo sute mo ba da ka bana ba ko ya na sura da ba ko na sependi ko mata ba sura na ba sura ça va de la vie sur la pas de la vie c'est important ça va ta santé hein ça c'est très important
Merci quand Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes souhaité. A bon c'est le fête no na ba et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons des productions, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, so qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc. Parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence.
pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. La tamboli, la tambola, la tamboli. Ah, chaque jour, il faut que vous de ça va course. Pour ça que vous êtes, il faut que chaque jour, il faut que ça va course. Chaque jour, il faut que vous moi c'est chaque jour. Ok, on s'en va course. Pourquoi que chaque jour on pour problème de à tous en congélateur à tous les blocs comme ça et bon temps il y a pour rentrer donc ça alors que vous pour la chaque fois on va chaque fois que vous êtes c'est la course c'est le logo et là tamoli comme ça vient de faire une dingue zali pour mon akata maman au tout logo bazo débrier maman musuwa ko maman matembele comme ça va mon vite naï maman va maman musuwa maman pour aller atina ka tele sibana naï ka ba sala ko mais ça maman mususu aboyi ko leka na caméra aboyi leka na caméra te ko siku mwana ya moni mwana ya ko su na tia ba maman kwa ko sali maman na sima maman bani na boko na ba na base papa ba matika ba mo akufa atika ba batana na sele form na sisi mo class na boko mo basisi class kana mo na ko tika ba linda ba mo na ko tika ba makende na sele form ba na ba ke mais bana wana banda bakenda ba tipakita ko ba bali na basina ba mamelo ko tika pasa toilet wana kaka bana ba tika ba so ko ba kana ba masi toilette on a kabati tilelo ndako na bikop batika kama mama tilelo ya mukaka yonga na onsenga boye na bandeko na biso ba okala biso mama na lobaki ke akoleka na image ke ko bana na yeba kosekola te so ba moni mama leki baba mama osepso kwa ne byo mo boye bike biso mona na poto ba biso ka ngala kola boye biso pa biso ba ki boye biso tuna poto ba koma ka bana batambo ba tutu na poto biso nyo na poto tukoma bana nini ya batambo ba vrai identité ba depolo ngala kola boye pasi réservation de na poto musika yo biba c'est qui doit raboter c'est qui doit raboter ndenge kaka mboka la biso ngoza la ka musu na poto amona kutambola musu na poto kabisa bataka bi akola bien mama ona ebisi mama to bana basi na niyo kwa mina bana ngo bana ni siku batani image batana kwa bapamba abuko kusaba musu ko abisi ne ba mona elongi na ye lokuna bobo mona na mama lobaka ka bayo kaka abi lobaka bayo komona ngai mama Micheline prénom maboko pesa kumba biso ba bika mama Micheline na masina Petro Zaire bana na baboyeba yo na osoka na bato na biso boye siko yebi ke ndako zelaka ya mwa maluka te ndako zelaka mwa bitoko ata to bika batolo na poto kwa bato mais en réalité to na biso ba passe soki okenda poto eza poto kimaka pasi ya mboka na biso yo tokendeki poto tokende mwa fito devrier tukoma mwa bato ndenge nani frère gola obi tala nsima zonga moto tala na nsima toilette na biso bakolela toilette yango ezalaka ndenge nini toilette mwana tuse awa batiaka mo mwa rido mpona kokota mais papa to mama ntongo osozi mwa santir osala fort omisa toilette lumula mama na bikoko omela mama mwana komikola malamu koleka bikoko ntango nyoka vacances okufaka okeka plage okeka plage parce que epa na bino moye okendaka eza te pourquoi toilette soko okokala bino toilette kokota eza te alors sala effort tosala effort baparent babanzamba si bamama si kolela ya mwasi ezaka mabe makasi kolela ya mama ezaka mabe bamama nde bapambolaka bana na bango bamama mwana banza bapambola ntango yolali pongi mama olambaka na 5 heures matin nzambe na nga yokelanga mawa nzambe na nga
mwana nde sika azali nzambe batela mwana nzambe esala boye nzambe azoyoka mais lui na retour ozosunga mama na eloko moko te eza malamu te bandeko nanga obotalanga ne ya basi ne ya mibali yo kolinga kaka kolata yogene mais ndako libino eza na masi na petro zaire mama micheline azolela yo kolinga kaka kolata gesi ndako na bino wapi masi na petro zaire mama micheline azolela yo kolinga kaka ngaka bamona ngaka monalataka bapekisi kolaka te na boyi mpe moto alaka te lata eza mbongo nosala oyo olingi mare honore quand même bamama bilobi honore ton père et ta mère honore quand même place yo outi oyebi ke place outi mama aza na kiti te mama atia ta moto moto avandi akweye kende komana na place eza bien omisila mpe mama salela mama mwa toreta mpo malamu tiela mama mwa kiti ya mama malamu zwa tongela mama mwa ndako bien zwa peinture tiela mama électricité otie mai mpe otie mama avise mwa bien nazosala ndenge nini ntango yo ofaki kuna na poto osungoli compilateur osala kokota olanda mbeta kitoko okoma kotuta tolo nakutuna po badra nanga ezaka baversas yo finika dra ya versas mama finika ya liputa est ce que oza à l'aise yo ozofinika dra ya versas mama azofinika liputa est ce que oza à l'aise na mie mama azofinika liputa bongo parce que ofinika badra ya versas tala nsima zonga nasi bomone natamboli bamati oyo kutuka ayenga nasali tinaza awa tina atemisi bana nakana oyo kotuka ayenga nasali otanga ne natemisiuka mama na mosabi nautaka mosika soki na masi na soki na petro zaye soki nautaka nazoteka kaka awa mwana aza na afrique du sud mwana kuta na afrique du mama soki asenga atangaa apesaka oyo deja kopesa mama mwasa mais ntango akozoekele lakisika kotika mama te akokomisa mama kuna lelo nasuki awa soki na osabone na compte youtube na ngai te kende okende kosabone na compte youtube na ngai na youtube na chaîne na ngai mama ili ya neti okobone pour le mariage émission komeli ya neti ozako na bible c'était ezaka mpona kosakola pourquoi soki natamboli nakei awa nasololi botima masolaka mama boteli mboka na biso mingi mpe bakende balinga na bango kozonga tu te okomonte akisha soki akazaka baimage yango mameli naotambola soki nazoli bino image nake nazoli bino image nake nazoli bino image émission yango ezala kobisa te mais ezala mpona kobisa omondi nakende kotala bana babotamaki bana nakende kotala na njili kuna bokomona image ya orphelina image ya bana botama na njili kuna parci par là moke moke tozoleka kaka parci par là nzambe aza na bino nzambe akatela nzambe akambola ya émission ya kolamba te bozomona nazoluka ekolo na ekolo bomwaki caroline ya groupe slack alexi nani bamongo balambaka konu na bango yo oyo bali mongo oli sheri na okendaka kongolo kasusu makango ya mongo po oyo ta mokango aluka makango ya mongo po alambelaki konu mosaka batya masango tala émission tosoki na mama caroline ye kola kolamba kona mosaka batya masango mpona nini mpo mobali atika okende baya makango wana yanzo ya monoko ya mboka na bango yo oyo yebiki nalambaka miso ya mai mate tala na émission pokoni pour le mariage omoi ndenge balambaka miso ya mai tala na émission pokoni pour le mariage omoi ndenge balambaka situso lumbalumba tala na émission pokoni pour le mariage oyoka conseil ndenge nini mwasi akobanda libala mpona libala ezaka leza na feu rouge eke na orange eke na vert mais mingimingi to elingi kotaka na rouge te mingimingi tozaka na vert na orange mpo soki oti na barouge ekolakisala banzela moko ya mabe bon oyo naosala nani nasi mama osala nini otala te nasi mbiso na mai naotyama aubergine akende awele omotela moko omonenga te ende awele nasi na ngai nana bapapa la rosalia na alosiniti mavunga alia enawala mabisi ya capitaine mpongo tolee mingi elo capitaine on a fait comme pour ta maman au rythme du pays au rythme du pays voilà nasema ke monsieur Belaki oui ya yo mo malbana na regeta mote na olia ona kinya nyos como via bota na mona biso na misi na yo mo na mesa da tete ifuta tata mwasi yanga yamako puta yanga nga moko liputa wana liputa na tata mwasi yanga moko amwata liputa ya nasi na ngai amene ma chérie Nancy liputa na yanga moko bon nde na uta kolopisa ya bande bona
na kina pour comprendre ate onde ni na kina moto mo ali tuka te ko na kimi mo mo ngela ziki trop mikolo lakini mo ndunge ona osela mikolo ko amo clean esa ma bien mo ndunge zana zana lo na pa na wewe Et surtout, de blanc sorti, welcome to night. Et surtout, voilà, on va voir. Parce qu'on y a des moments où on y a des gens qui vont se faire. Mais on n'a pas au foot, hein? On t'appelle. Bah, on va y aller, tu veux savoir, on a dit tout dans la carte. Ah, on va au foot. Attends, il m'a dit, on va faire ça vite, ok? Dites-moi, mon beau-frère à moi. Oui, mais c'est tout, mon sous Joël. Joël. S'il te plaît, on a chambre là-bas. Au moins la chambre, c'est mon amené la noire. Au moins les suites, on me met en place. Maman, on va dire que ici, on t'a occupé. Maman, peut il nous faire ici, ah, nana! Tu vas sourire. À côté déjà. Viens ici, là. Tu viens y donner. Mon fils, est-ce que tu as le corps, vous n'avez pas raté? comme c'est ça. On va attendre, on va rater. On s'est méfié. Les filles avec le guidon. On veut plus dans le temps. Ah, il y a des numéros qui sont mis côté pour la faut que vous essayez. Ah, c'est vrai. Les filles avec le guidon là. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ah, c'est tomate. Mais puis avec le guidon. Voilà. Voilà pour vous, c'est mon ambiance. On a Kim, c'est mon beau-frère, le petit frère, c'est mon mari, la reine Sylvie qui m'envoie. Enfin, la prince, la Saint-Amour, la Marie Monet. Voilà, maman Janine. Ouais, mon beau-frère, quoi. Nous allons ensemble. Mon mari aussi est là. Hein? Bon. Bah, maintenant, on peut toka. Non, ça la mise à capitaine. En direct de Kinshasa. Ça mise à capitaine avec la Congo. Nous avons tout fait. Eh, vous demandez où on a quoi? On dit pas parenté. Bon, ça a fait ma case. Ma Micheline. Martina Petro Zahir. Abiba ne va pas se retrouver parce qu'après, non, après sinon. Jérôme Ramita m'a bien aimé à terre. Pourquoi mon va côté de Jérôme? On a déjà dit la moitié de 6 ans. Pourquoi tu vas me dire ça? N'a pas à moi. Tous mes parents. Et on mes parents, on a dit que mes parents vont passer. Tout ça, ils savent. Ce maman est un bon moyen. Ce papa est un bon moyen. Ceux qui ont collé les armes, c'est un lien. Il y a collé tes armes, c'est à la table. Pour savoir ça, qui on va regretter. Collé ça va te faire bien, mais c'est très important. Si vous avez votre maman, tout ça, ça va beau. Tout ça, ça va beau. Mesdames, comment c'est la même lien? Nénini. Donc, dans la maternité filmée, donc on a orphelinat filmé. C'est vrai, je reconnais que plus le bien a vu ça, sauf que c'est d'abord à moi aussi, on va les baptiser à ça. Mais on a dit que ça va être média. Sauf que c'est à moi aussi, on va les foyer là. On a dit que donc on est dans la maternité. Mon temps de maternité n'est pas quitté, tu es pas pétant. Pour nous, on n'est pas un déco Eliezer, la zone de la Lissungi. Et on a qui pour apporter un pied au Nazaki Namo. On a filmé qui a beaucoup de botala, tout le monde a monté à Malam, on fait à Rokozala. Après, on a posé à Rossuma, surtout la question de monter à Maïbali. Sur la gueule d'un orphelinat, et que la communauté monte à poser à Rossuma, orphelin, à couler la nénénie. Ma camouflage à Rossa la reproche. Pour reprocher ça, m'a bêté, mais tant que Cameroun, c'est la reproche. Siko. Non, que nous sommes la Fondation La Providence.
Ce que nous avons observé, l'image, beaucoup contribuer à la fondation La Providence. Dans mon équipe de comment on a serment Nathalie, qui est maman Eliane, dans sa maison pour apporter aide de père papa pour apporter qui va n'aider. C'est comme ça mon attendant samedi. Avant que le papa à moi, cette fois, tourner là cette fois, on va péter, réfléchir à yo mon coup, et quand mon go reprocher mon. Et on m'a pété reproche mais faut là. Et reproche on doit reprocher. Oui, c'est normal, tu dois battre les médias, tu dois battre tout le baka, tu dois battre sa image. Ah, la salle de l'émission, la guitare, mon autre dans la guitare, mon affaire camé. Tout la fille qui était aux guitares, moi la guitare pour moi, on est quartier dans le ligne comme. Comment la tête? Image on peut la faire, on sous aux autres, il y a tête, on t'a l'image, et quand on a pu commander pour y on va la lingaka. Si vous l'êtes mingi, ndemi. Hein, ndemi, hein? On a le micro. Ndemi. Ndemi, maman. Merci Nabaye Oignon, celui Nabaye Bonne Commission pour le mariage. On va se faire la maman de Anito, Sandra, merci. Olivier et Célé. On va la maman Mathilde, petit sur Orge. Je suis Kawana, la famille de Moyebi. Je suis c'est bien Kawana. Olivier. Célestique. Maman Mathilde. Brittany sur Orge. Je suis c'est Kawana. Non, on va sauter. Je suis c'est Kawana. Voilà. Et là, on a ça parce que nous avons un bâtiment. Nous avons un bâtiment. Nakati ya moto bisi. Misa mai. Non, ça va conseil. Je n'arrête pas. Il y a pour le baladeur répéter. Faut me balader. Ah ouais. Où est naïe? Où? Ce moment ça bon moi. Où ce moment là me la raille. Mais les que de ça va me mettre ma face. Oh, cousine, on a maman, à qui pour remplacer on a lieu sacré. Ça très attention, ma comme nazoyoka, ou nazoyoka. Banoi, baba tout est. Babi, il y a fallu les on a la pote, on a la moyo nazika, on a la mela mobile nebo. Il y a ni na mo. Donc le premier passe. Bah sur notre monter en développement. Bah ça les sur notre monter mon qui était. Banoi, baba. Batata mama bilenge botanga mandakie oh toke detuka oh tokunda kona mboka biso zombe kona mokili na medikolo ndene kokakologe biteni oh mboto na wala bela she na bela papa mboto na makemba makamona akingali na ajo na bandowela lisusu oh bazwinga obanda sujo ne prière nzambe na nga ye mobali na mama négligence baseke bazwi yo mobali na boy naye makamona ekomela nga te pardon nga moko na lamba mobali ye nzambe esunga nzambe asungaka na ye abwaka na ye osunga te nzambe bato mais prends aussi ta responsabilité na yo motu nyonso tu motu na motu aza na responsabilité na ye na vie po oza marie il faut assumer te responsabilité voyage toboyi te mabe ya biso bacongolais tolingi kaka kolinga mosaka tolinga kolia nzolo acilo babeni mama soko ebi papa ye si mama aza bon moi obisa mama alambaka biso bakende kolia papa ya mama sino te mama na nga osimbi motu bana oyo babebi si makambo bana bomono
Monde va pas la métier. Eh, basé kaka o kita mata. Bache kita mata. O bache zakala ha. O bache soki motema moto. Pas bien la position à prendre motema comme ça ko babi. Motema soki babi ale. Mwa yo na donc na nukine. Et pour makambo eza solo na na bato. Alors la si je connais la photo manitou. To mbali na mai bando ko kinda zunga pamba nga bakini. Non, moi, je vais aller chercher mini. Amakeba. Il n'y a pas que Kuna. Yes, ça ne va pas y aller. Moi, j'ai eu le temps de parler avec toutes ces filles-là. Elles m'ont expliqué. Bah, pourquoi ça va te payer un mois de euros, on a sorti moins de euros. À payer si les lots. Le gars a eu $20, à payer si. Le gars a eu moins 30, à payer si. Le gars a eu moins 10. Ça va, on va te passer. Mais tu peux t'en passer. Tout le monde dit bon, ménage à toi à proposer un embout. Et puis, ben, madame, tu vois, on a terre. Voilà, madame, tu vois, et tu commences à prendre la banane, et m'attaque qui taque. Voilà, elle monte au condamné, bon, elle monte mes balles, elle m'a baissé sous mes balles, elle m'a sorcier. Balles, elle m'a bon, j'ai rembouché. Là, tu as dit, tu as les légumes dans ma oyo. Je vais missi. Je vais oyo. Je vais aubergine. Je vais ciboulette, je vais tomate. Aubergine, elle doit servir de quoi? Ça sert de légumes. Il faut servir à la légumes. Pourquoi ça la fait au tien aubergine? Mais oh, ils ont le beau pour la maman, il y a un lit. C'est pas une aubergine. C'est pas une la maman, on a aubergine. Voilà. Là, je vais m'occuper de mon mari. Je vais m'occuper de chérie. Je vais m'occuper de mon mari. Et bien là, je vais m'appeler. C'est belle qui n'a pas. Là, tu sais qui m'a kemba. Je vais m'appeler à moi. Je vais m'appeler à moi. Je vais m'appeler à moi. Il faut que je me quoi. Je vais m'appeler à moi. Je vais m'appeler à moi. Je vais m'appeler à moi. Papa Olia. Je vais m'appeler à moi. Oh, il y a une petite madame Botte. Voilà, papa. Ah, ouais. Zolamba. Toza moi comment. Voilà pour les autres, na tikibino wana. Bye bye. Ndamba ngene chana ba avec boss. Bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso mieux surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous na ba et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, il y a un nouveau bal. Il y a un nouveau bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Il y a un nouveau bal qui est 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, il y a qui back. Oh, il y a un ministère, il y a un passé, c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil,
regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.